Si jeune, avec des grandes visions remplies, macabre ebele na kati na ye mais accueilli epesi ngaka leçon toza na mokili oyo mais toza na mokili oyo avec les Saintes-Esprits, la Bible déclare qu'il disait sur mon milieu dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Que l'Éternel descende maintenant. Que toi qui es lié, tu sois délié maintenant. Au couture, au cause Zambodo konzanche, zambodo konzanche, todo konzanche, todo konzanche. Mokilo yo tofandio, esana bakosi bibalete, okonzanche neseye moko. Seye moko elombe sukisa Bana nzambe toyemba Nzambe moko zatene alo noyebisa oke bon kaka mpo toza bataka ondima bible elobi tout concours bien de ce qui aime Dieu tokomisela na bacirconstance nyonso liwa ya kozonga epai ya tata ya Yvonga Loro mon fils ebrise motema nasala boni si jeune avec des grandes visions remplies na macabre ebele na kati na ye mais accueilli epesi ngaka leçon toza na mokili oyo mais toza na mokili oyo te. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes entre nous, messieurs, on traverse les médias. Nous sommes sur la CMTV canal numérique télévision, nous sommes dans le média Aline Bakoum TV officiel. Nous sommes venus voir maman Micheline Chabat parce qu'elle vient de perdre encore un fils proche, vous connaissez très bien de la personne, je suis en train de parler, le frère Yvon Mano. Bonsoir Arnaud. Ango anga ba fondation pour assistance la mama mas. Ba mama c'est ba mama ya migo. Ba isango munga nongo bona ba. Nakonya sana mokile koleka Bokonza tenga koleka te Yeba yetango zana bomoi Lokola ya inosa Michel mpe ya yebaye To yebaye Yende bokonza tenge Oye oye beka Go Hello beka we Ngazali tata na bana Yende papa mitike Alokota kabilo kesangatina Apesa kabomoi Afongola kazela Un peu culte, mais quand même malgré les circonstances de Dieu, excusez-moi votre fils, le frère Yvon Nanongo, représentant un pays, sur la zone Congo, dans la Brazzaville, le Banamboka, Ayamanga tellement bien, et puis il y a un témoignage, il y a un de luxe, tout ça, maman Moko, pour ça, entre les deux rives, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Baba Zalaïni. Mais Dieu m'a mis à cœur, il y a un makolo ya mama. Tina okendaka na kozonga na mboka ya tata na kozaka na makolo ya mama. Boye kosala nzembo kitoko oyo babengaka avec le s'intitulé Okodia Nzenge. Ntango ozwaki sango ya liwa na ye ekutaki na moma nini mpe na circonstance alo noyebisa oke bon kaka mpo toza bataka ondima bible elobi tout concours bien de ce qui aime Dieu tokomisela na bacirconstance nyonso liwa ya
kozonga epai ya tata ya Yvon Galoro, mon fils, et briser motema na la bonne. Si jeune, avec des grandes visions remplies na makabo ebele na kati na ye me akei epesingaka leson toza na mokili oyo me toza na mokili oyo te eloko ya motu ya kozanga Yesu tolukaka bokonzi ya likolo nyonso ekoleka ba bon souvenir nyonso ya frère Yvon Ngandoko po basepesa motema ya mama na ye obi mwana malaki motungisi quand même tu m'as fait du bien. Nana mona bato parmi bato balinganga ok eza pas sokutana bato balinganga mutu na solo po ils vont aimer sa maman, ils vont m'aimer et ils vont aimer Congo Brazzaville et Kinshasa pour na ye fallait zaka eloko moko sa maman so babwaki pour awa tokatisaka tokendaka bao bakebo ndenge tolingi nde tozongi. C'est l'amour que cet enfant porte pour nous. Amour sincère. Yango na soki ya ye ndako nanga afanda na ndako alala na ndako nga mona olambela mwana nga ivo soki na oke Brazzaville okuta ye na bichi deja asali ivo akomona esika te mosala esalama po mosala nzambe esaki atia komwa mama na je bénis Dieu pour bolingwa na témoignage epesa nga courage ki ata bato mosusu batalisi ingratitude me naza na bato balinganga na solo donc epesanga makasi ya kokoba osala bolamu parce que kozela kaka baoyo osala bolamu te bazongiselo bolamu me baoyo oboti bango dans les pamba dans les zéro me nzambe atomboli bolingo mpona bango et vraiment c'est un don. Et Congo Brazzaville va perdre un artiste oyo azaka na barrière te encouragé. Message nous repose à la famille et puis la Brazzavilloise surtout bazolanda au travers cette émission Place des artistes. Condoléances, mes condoléances à toute la famille Ngolo, maman, nakendaka pas maman, nakendaka pas le président du Sénat, famille Ngolo, surtout les artistes de Congo Brazzaville, les bâtiments sur la Sarana et bon. En tout cas, nos condoléances, tous les lives, tout possède un hommage, mon codine, et surtout dans la joie de l'Éternel mobile, parce qu'il y a à la joie, au condamné à la joie Brazzaville. Mes condoléances et tout le monde sokoleka au Kemenaye et puis ça me soit encore en moto s'attacher dans Zambé et voilà c'est ce que je peux dire. Tous qui sont servant de Dieu parce que vous êtes l'artiste légendaire de l'adoration quand on est de Benamayo. Les artistes musiciens et à Mokanabiso Congo parce que pas rendre hommage de votre vivant. C'était venu comment l'idée puis cette proposition parce qu'il y a Ango anga ba fondation Ponga Sisor la mama mas ba mama se ba mama ya migo ba isango munga nongo bona ba konya sana mokile koleka bokonze atenga koleka te yeba yetango sana bamoy lokola ya inosa Michel pe ya yebaye to yebaye yende bokonze atenge oya oye beka ah eh go lo beka we ngazali tata na bana yende papa bitike alokota kabilo kesangatina apesa kabomoy afongola kazela atane baleo la sœur de Dieu Tété Malo et Maya Blaise Lenka bambosilo ya kaka toyebela nkolo bokonzi atenge oya fongola kandela atane bale na simelula baegyptien liboso mera rouge etelemi yo ye akabolaka mai
FC, la sœur Natacha Palousa. Elikaya baoyo basanga papa, basanga mama, papa bitige okonda tenga, eminya ba okonda tenga, iseka okonda tenga, lola ngolo tema o, eminyore eminya ba okonda tenga, zamelo do okonda tenga, okonda tenga, zamelo do okonda tenga. Amélie Clarisse Bé azolela baba, komondo dope ya ivo, komondo dope nanongo azakolela. Ema bote zakolela atambola likolo na maye toleli na zambe na bomoy ambosi bana boyo bani bozami balete o misoto balolika kepana yo yawe telema yawe yoka mabote zakolela mbala bazali kolela atikanga baoyo balandaka ye tewekomo kwazavi onyanga binie Kinshasa na Congo Brazzaville boya toyembela Yesu ye mokonzi na bakonzi yawe o yawe tokumisa Yesu yende mokonzi na bakonzi asali na pe mokili biso toyemba yawe Papa Yvonne Ganongo na Mama Michel Chabani boya toyembela mokonzi zakomba iseyana. Les disciples ont posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le plus grand commandement? Et le premier, il a dit, Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et le second, tu aimeras ton prochain. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement. Bien aimer l'amour. L'amour nous fait triompher. Ato ina, ato boya, tikate motema na yo, eye bakolimbisa. Pardonne. Pardonne. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Oublie. Matthieu a dit, si tu pardonnes aux autres leurs offenses, et votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pendant que tu es sur la terre, cherche l'Éternel. Au Kondia Tcheng. L'unique, le seul. Au Kondia Tcheng. Au Lenkumu. Ninokonyo Sabakumi Sakaye. Mabota nyon se tombo la kaye. Azamokozi. Il est le chef suprême. Ne crains pas. Développe l'amour. C'est ça. C'est ça la voie. C'est ça le chemin que Dieu te donne. Yamone Zela. Ne faillis pas. Personne ne peut t'anéantir. Papa Makamon se pèse au bout quand il y a des choses que nous ne méritons pas. Merci na Baleki, merci na l'équipe surtout il y a Loyembo, na frère Guillaume, na Vision nae. Comme Sinzame, merci. Des fois, je suis monté au milieu baraté. Des fois, je suis commissaire à ma ramsoute. Mais merci pour la bonne journée. Et puis, c'est ma casse, il y a jusqu'au soir de ma vie. Et il y a pour considérer que bazoya si mon abisso. Et il y a pour accompagner, pour partager la expérience de l'abisso. Non, c'est perdu, mon grand. Il y a Roland, Nikos, l'équipe, il y a le Yembo, surtout, il y a Guillaume Nabaz, surtout.
Ils ont occasion de lancer l'appel, parce que c'est exclusif avant le samedi. En tout cas, bandeko, boya, naïbe le revenu va bomber les bisotés. To découvrir na bino kaka ke hommage yango oyo baosala biso yo pambwama na loyembo opamwama ya témoignage nzambe abikisa nzambe asala oui aire moko moto so nalali mokolo azoke pa papa molimo na ngai nde eza kuna ta mosusu nzoto emona te ekozala esengo namona yo opase mpe témoignage oya koloba oyo nzambe asala oyo na nzela na biso epambola biso mpe epesa biso makasi mpe kopesa bamosusu makasi aosalela nzambe encore davantage mpe akolinga yesu. Merci na bato nyonso tu rendez-vous na lisala na église ya CBFC lisala oyo ezali na Gambela de croisement force Gambela ekozala wana na salle à partir ya 15h30 dans Boya CBD samedi le premier 15h30 toyebi ke bato bazala prière na mboka na ntongo et na après-midi biso toye hommage pour votre servante nzambe azwa lokumu naotalaka oyo osala mpo na ngai. C'est ça. Ça n'est fini pour cette soirée. C'était la révérende pasteur Ramon Michel Chabani, l'apôtre de l'adoration, la star légendaire, surtout tout dans la salle pour cette grande célébration. Il y a maman Micheline Chabani, juste après la semaine prochaine. C'est avant de dire aux Anapazaville, pour la mon Oyaï, il y a mon thème. Elle est tellement trop. Et puis, malgré ça, quand même, maman a accepté de dire quelque chose, quelques mots. Donc, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Yvon Mando, Bandotu à Brazzaville, Babi Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, les gens à Moka. Merci à Savante qui était à la prise des vues pour cette interview. C'est vraiment très professionnel, ça fait très plaisir. Merci à Badi Wassi, un petit peu de la officielle. On va le dire très prochainement pour Zara, pour plus d'éclairage, plus de lumière au travers des célébrités nous réservent. Merci. Ciao là. Mesdames et messieurs, ça fait tellement mal. Tellement mal. Quelle douleur de votre disparition, mesdames et messieurs. La musique du gospel de dérive ayant dit de la disparition de notre frère et ami, le frère Yvon Manongo. Je dirais seulement l'Éternel l'a donné et puis il a repris. Confronté à la souffrance inévitable, on ne peut faire autrement de questionner le sens de la vie. Le frère Yvon Manongo. Au Salibiso Passi Makassi, les couples Chabani inconsolés, la révérende pasteur Micheline Chabani, triste, ban à la joie de l'Éternel, Bazangi Maloba, Bapandi Sango, journaliste entre les dérives, stupéfait, touché, abattu pour votre disparition. Paix éternelle à votre âme, chantre de l'Éternel, du gospel, de dérive, le frère Yvon Manongo, vampé. Seigneur, Balakongo Brazaville Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Je viens t'adorer.
peut chanter ensemble. Fondation Congo Assistance la mama mas ba mama se ba mama ya migo kaisango munga nongo bona mama konya na mokile koleka bokonza tenga koleka te yeba yetango zana bomoi lokola ya inosa Michel pe ya yebaye to yebaye yende bokonza tenga oya oye beka go. Hello, Becca, way. Nazali tata na banae. Yende papa bitike. Alokota kabilo kesangatina. Apesa kabomoi. Afongola kazela atane baleo. La sœur de Dieu, Tété Malo et Maya Blazelenka. Bambo silo ya kaka. Toye bela kolo boko diantenge. Oya fongola kandela atane bale Nasimelula ba Egyptia liboso mera rouge telemio Ye akabola kamai Akokabola bituma na yo Azali elombe Maman OFC, la sœur Natacha Palousa.